Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media Chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media Bienvenue sur www.ehpmedia.com, une chaîne professionnelle sur YouTube. Devant vous, un chroniqueur professionnel. Et en face de moi, je vois un caméraman professionnel au nom de Dercy Louis Antique. Entre ses deux mains, une caméra professionnelle. Pourquoi pas ma droite? Invité professionnel. Il s'appelle Papa Maswaku, artiste et comédien humoriste. Bonjour Papa Maswaku. Ouais, bonjour. Vous avez encore une particularité à part la comédie? Ouais. À part la comédie, Papa Maswaku, tu vas retrouver Nani chanteur. Ouais. Mais église. Vraiment chose étonnante, hein? C'est rare. Où mon artiste a dit maman église, église kaka. Et si manda ko na tondenge nini? T'es église pena, moi na mpefa longo donc des fois te. Ki lombo pena taka na uta na missioni, na longo yango missioni, na longo liki lombo na missioni, na yena ona mpefa longo. Donc yango moni ba fanatique na nga ba se retrouvaka na banzembo ki Congo trop. Bonne année na ba fanatique tout, ba tout balinga Papa Maswaku. Papa Maswaku, son vrai nom c'est qui? Fabrice. Fali. Maswaku eza no ya famille ou bien c'est un nom? Maswaku eza no ya famille, eza no ya vena biso mo boye père na biso mo boye daya. Ya zaki bajara ba viwa basula wana ba viwa bazara swa uchomela ye abando ganga na bandele aveni. Tina suka akota na pale na ye. Viana bando yo belela nga trop soka ye aibisa mama biso Mangani Elise bengela nga mwana no Maswaku wana mère FC nani mwana na nga Maswaku ya mobali wana memba mo FC te komoneza ka yango te tellement bando benga na kombo wana ba masa tout ba komo benga na kombo wana comme matumboli yango tong na bando sa théâtre na bandeno na ko jouer non normal après ko jouer normal na bando jouer na komba fali après ko jouer normal nde scolaire na bandi koyoka siko guya tonalité pour mutapesanga guya tonalité za vie mangwa ndenge wana que je lui salue en tout cas ba mbote place aux ali nde na bandi oka guwana na bando travailler même wapi par-ci par-là na lobara na tonalité to benginga nde fona mekaka na tonalité ti premier jour na ke jouer boy ba ebi na jouer normal na improvisation mais là na koti na beti tonalité c'est qui si batu fort mbamoko président na biso FC na groupe nini wana série wana zaki groupe na biso ya simanda ku baza moko ya bana songo bololo venepsa zaki pa mbalio sombo que son âme repose en paix donc à partir wana président biso FC ngai te il faut jouer ka tonalité ça l'effort yokolang pour ozo sexa batu bat ba komo sepela nanga na fili yango sko na chele yango sko esprit na bando répéter ti na chepe komba Papa Maswaku tango vanda siko na quartier boloba ke rôle ezali caractère ya personnage caractère nini ya bato yo talaka mingi na quartier pona na ba différentes pièces dans la prochaine pièce augmenter encore travail na yo ezali jara bato nini yo talaka mingi père na biso 2016 ezaki pena père na biso ça dit père na biso na kilelo ça dit création na kilelo père na biso ponga tonalité na betaka nde na lobaka na baki Congo papa nanga propre papa Alexis Banza que je lui salue en direct de Kabinda malgré papa kaka otika la papa
Tu retrouves un peu moins indécisément qu'il y a énormément de vidéos dans Katia Tonana. Ah, mon Congo. Bisognos toi, bah, Congo. On comprend? Même Soudiata, mon Congo. Bisognos toi, le bateau, Gumba, tonalité, moko. Mais, l'accent na biso est différent. Ouais. Aujourd'hui, papa, ma soako, combien d'années dans le monde, dans la vie artistique, surtout professionnelle, hein? Au bimina anenini, si les lois, c'est combien d'années? Kubima, c'est quoi? Copé la moto, en 2016, ouais. Copé la moto, en 2016, mais, Nzonzing, n'a eu que premier Nzonzing, n'a joué pas, mon producteur Rémi Kilo, là, que je lui salue. A joué ça dans Maman Chako Bilamba Mabe. On a premier film, hein? Premier film, c'est un titre film, on tout ça qu'on le rapidement, à mon âme, Bilamba Mabe, je crois pas, c'est sur YouTube, je sais pas. Donc je crois pas. Bilamba Mabe. Première édition, ok, première édition. Kala, je crois 2006. Kala, c'est Kala. On comprend? Après, wana, deuxième zonzing, nanga yo sala pas monstre d'archico pour le bana maki. Bana maki, après bana maki, na yo sa sous film moko na ye, Tchekele Pete, après wana, na yo sala Madoda, qui est écrit par moi-même. Madoda, j'espère, na poto, productrice nango, Mia, que je lui salue. Et marchera très bien. Abimi siangote na poto, mais, et bima partir à biswa, pour tournement na point noir. Et bima partir à kuna, c'est-à-dire, et ça la pe mon pépé nango. Et ça, moko y a ba pièce, ou épée sanga valeur na pointe noire. Moni, pour te tourner en esprit professionnel. Après wana, ndeskoyo, à part ba gag, ba biloka mike, te tourner na monstre d'archico pour lulu, ba papa makaya, ndeko longwa wana, pour wana zeka batu ba munu moko. Ndesko l'air na yo yakin, na travaillé ce qu'on a Queen Mada, à partir de Queen Mada, pièce à liboso, tu travailles qui, au Wana Nzonzinga liboso, je crois, il y a le président Mayo Chituka. Mayonnaise. Singama Tembele. Et même Yepe, atkalo, ko zoa chance te au monde en place na jouer, et ça qui première fois nanga, a joué, donc à partir de pièce wana, loko laza muntu oyo, a yebi kotala muntu na miswa musika, donc à comprendre qu'il y a quelque chose qui est chez moi. Mais avant à Pesayo à confirmer que vous avez joué, à un peu de doute, non? On va douter. Tous les grands on a casting. Les grands casting te. Azaki na ba doute. Anon di magoute, yes a dit zaika li solo, ayoka aka na li solo. Mais abanon di mati. Mais après quand l'air a Monica na bando jouer à moni on va mélanger moi prière à makasi. Obi na sambele makasi kolona na sambela ka ba pisom. Nzambete. L'air a moni bongo ndayo comprendre bi maswaku c'est bon hein. Atalenga na tournage te matalenga na montage. Tu comprends? Na montage de l'air atale c'est bon ce qu'on a ses chances. Après score final. Avant score final, même n'a pas Queen Mada, pour Queen a bien déjà liboso. Et point noir, tu vas fréquenter, à EBP, à nombre de bilo, on a les canaux TV, on comprend. Ndé, à Yagope Sanga sous deuxième chance, sous Panae, Mondo Demo. Après Mondo Demo, pour Mondo Demo, malgré côté retard, mais après, parmi ma première pièce, on a Salaka. Mondo Demo, après, na yo sala, à part 12 heures, justement, et Télémi, na yo sala nini, et ya. Papa Maswako, je dédie cette émission à celui qu'on appelle Aristote Kitambala. Mon pote, tu es petit mais costaud. Et à tes côtés, je vois Lux. On va venir pour Aristote Kitambala. Yepena Kitambale alela fort appena lela fort Aristote Kitambala donc petit mais costaud Lux Pereira
nayebi ke bozalaka place moko air nyonso ami intime ezalaka pena bongo. Donc je vous salue na sepeli makasi po aza parmi bamoko bazobakisa implice na vie artistique na ngai. Donc navanda boye pena Aristote Kitambala pesi ope idée maswaku ta idée eza boye po bientôt awa bafanatique na nga tout bientôt awa na banda bagag après bagag nde na oyasko na pièce pena. Donc au fur et à mesure nazo komaka leno aussi ça na bengi ba o déjà basala yango déjà ba o basala liboso po moni mutu sozo travailler yo mo mabe il faut tout nous rappeler maele ya ba mikolo et ça la bien quand tu na maele mikolo ana après là aujourd'hui moi savoir faire yango le bois kizo mikolo yango c'est ça défaut na bino nga pena na on attire na ngate et puis na michaka qui artiste na ngana mapekate na lingande mutu aloba nanga mais ko kansate so lobi nanga nde tchenga mapeka boy jamais Paulette soge Paulette tchana no boy donc bira donc so lobi nanga na sepelika na sengo merci mais respect ça toujours na baine ezate loko atam sous lelo maswaku batupe ba loba na après na manquer vide loin tona manquer soudiata on comprend donc na attend wana te et puis na ozalaka na ngote lobo bandanga ya on a salué mtali bosso non a dédicacé mission mayo chituka les premières yaza les premières mto apesa ngai moi gumo boy na ke lukela ngosko ba maele bele nde 2017 moto ekopela soki nzamba zalaki caméra oyo azotala yo pozo tala ye olongo lo banini pona 2016 ambassade na 2016 oyo tikoleka nzambe merci ponde to yokanaki o sala bongo comprendre sulia alinga lo bapeka nzambe merci aminata pombatai alinga lo bapeka merci Blandine Mafuta alinga lo bapeka merci ndenga mokope na baebanga basutenaki nga na 2016 Edwige Lomia mama na Lovedi ndeko ya opodi kelo bana ya mama Emily Boyambal. Natana question mo mikolo na otambola na ngwe pa artiste comédien na sonado yambaka lelo pa papa Maswaku nini ozo reprocher na théâtre congolais d'une manière négative. Au sauvant nanda ko à la télévision, aux reproché. Non, reproché ndeni, ça dit erreur. Oui. Lors moi ba erreur mo zo théâtre congolais lelo. Bosangani leki trop. Ouais. Bosangani comment ba lui faut tous abolingo. Dans sens nini, ça dit biso bana miketo zo yeba mikolote. On comprend. Ça dit so beaucoup de na bino kaka lokwa beaucoup de na modero bo jouer place moko na modero aloko mo na modero master na ça dit qui impolitesse mutu boko bo excusenga ndeti mutu boko par exemple nga na auto jouer na machako chaque jouer moi sinanga mo pe na kangie na PCP biz mo boye. Après en dehors il y a scène na comme mon maman chaque massa nanga on comprend donc qui impolitesse c'est comme ma casse na biso baiba auto ya to respecter les souba nete OK c'est pas bien bimana yo zala yo mais respecter o aleki yo na âge po oyebite mutu nini o brancher yo oyebite o nani akobakiselo tamsu implice ya mayele parmi ndenge yo salara ba rôle na yo boko kutana par exemple ba pesi rôle mo ba bi bon yo awa rôle yo Kader yo ko jouer na Duchesse que je le salue président Duchesse on comprend Kader tellement ebike na mini chonga na n'impact nanga bo jouer na ye après na suka Duchesse boni boyeko
qui impolitesse. Est-ce que ene yango pe baza ko accepter réussite na bino lelo yo? Baza ko accepter facilement ou bien tant beaucoup dans ba tournage, tourna ba masanga? Moi ba exprime bien tes alors. Bazo sepela, ça dit so mutazana esprit mabe au comprendre ye. Moni sola bien na muta sola no bien. Au soli mabe on te solo le faut. On comprendre. Donc ba sepela. Tant ba moni jeune mo boy pa ye ah yo ça va hein. Ah oui bi ke kitoko hein. Déjà ya ba flair. On comprendre. Ce que ba flair wana oyo ba bwakeli yo epeso mutu makasi te. Moi le koyebo mabiso. Oki déjà koto mayo yebiso maswa ku danger. Oki koto kuna ya moda yebiso danger. Oki kuna video yebiso pena yo musique. Po na ba artiste pe o ba bima déjà liboso to kuta na pena ba spectacle. Po nga pena à part nanu ba film. So no bi ba spectacle. Sana nu na koma na kombo boy. Ekoza ataba 1000. Po na pululu nanu monstre d'art que je lui salue. Wana za père nanga. Comprendre mutape sanga ba courage, alaksanga ba cho, ape sanga pe ba mayele belé ezayi. Comprendre. Donc avant na nous na bando tourner banzonzing na bando sa ba spectacle puis na bando voyager. Comprendre. Wana za ki yo mon carrière na yo moko. Mon carrière naza na kati ya groupe à monstre d'art Chico Pululu. Vous comprenez? Na voyager, dans sa ba spectacle. Donc son abi bas spectacle c'est que ebelé pour beaucoup ya spectacle moko mona 5 moko botami wana boye mboka mo boye boke bo mamo moko botami na mwanda boko mi mwanda moko bimi na kabinda. Vous comprenez, c'est grâce à lui moni yango nga na zaka ingrate. Merci papa Maswako bien dit. Nabi kero papile de nakata Angleterre ko sepela et surtout linga ba artiste ba so la raboye bazanga ba boya polémique. Tu solol, on te solol. Vraiment. Je dédie cette émission à celui qu'on appelle Papy Lady Nakati Angleterre. Ma Brigitte, maman Leki en moto. Moi non yeyo. Et la mère, ya moté ma maman GH. Moté ma papa et deux amani. Baleli Maswako ya revoir. J'ai un bogar boy. Tenez à la rende boy. Bon, vous l'avez sur la caméra de comme ça dit bon le. OK, ça là maquillage. Papa Maswako, où tu go le bac la préparation ba gaga. Vas-y là yango. Est-ce que na ba gaga on se préparer? Vous en est là quoi sika. Mais qui un peu faut changer forme à gaga. Parce que certaines personnes va boulara que gag ils avaient bilo comme kaka soki ndenge ba mone la gango trop ça la disons. Voilà. Est-ce que vous en avez bilo comme la carte particularité moko na carte otie na carte sika? Eza la kanango déjà sauf que to beteli ngo moi c'était mukie ça dit ba gag na ngeza eza ndeti ba série télévisée. Ça dit o c'est comme moi leçon. Na beti moi li solo mo ya mukie après to che comédie na kati li solo wana. Omoni ça dit nga linka tena sa biloko bat ba seka kaka. Mais moi tolieza. Tu comprends? Moi tolieza. C'est-à-dire moi les solo et puis moi ko seka pena na kati. Là maintenant aux essentiels ko exploiter ba sujet. Exemple, oui. Thème moté lutte contre la corruption, sauter ndeti na ba biloko na tourner moi qu'on a tourné ça si je savais mais ça gag et à comme pièce si je savais et mon souci ça photo to masquer na carte to checker photo mais là bat la ba comprendre que photo et lobby nini mon souci ça nini biloko était belé. Une équipe vraiment tu en as équipe moi ba conception ba idée tout ça bazali vraiment. Non nga travailler na batu nyonso na ko vanda pe boy na bengi ya mayo yande nini na ye na ngapa na ye ya mayo na posa de gag mo boy apesi nga pe tanga apesa nga pe ko na vandi na tali te awa il faut na bongisa ngo boy awa il faut to cha boy to participer to participer na moi idée wana ngana ye na participer na idée na ye na bakisi ça dit moi implice p et après na tournant juste 30 minutes
ou 20 minutes. Alors, bah surprise, il y a 2017, les Anini, Baselo Nini. Bah surprise à 2017, 2016, bah tout nyos bah yebi bah cri, mutoto yebi ozana et l'autre côté, comprendre? Bah tout nyos bah yebi que à coca sentimati, comprendre? So ika yebi papa moi le bah coca sentimati, yebi somba moi maswaku, yebi papa moi le bah ozana et l'autre côté. Ozo comprendre ba ebeza maswaku papa moko ayane loko asika na ba famille pe kota mobali pe na benga mwasi ne chuchwa mama mwasi pa benga papa chuchwa papa comprendre waneza biloko ya 2016 yango 2017 na bandi binomba mona ekwaranga. Ça veut dire quoi ekwaranga? Oh c'est toi doit invoquer des moments où tu éviter des mots comme ekwaranga. Ah, pombani ans de plique Maya Sika ngala wabengo Maya Sika na album ouverture. Yango ni on a des pliques boé. Ni on a des pliques tina générique, papa Masoko na générique. Qu'est-ce qui se passe au juste? Hein? Non, on doit se soutenir. On doit se soutenir. Ni ba ninga comédie ba za soutenir artiste musicien venir. Toza ba jeune papa la ngai ngala soutenir mutu na lia kana ye na mela kana ye. Vous comprenez? Pombani ans de plishu naliaka na ye namelaka na ye so na ye na ndako na okota na koti tina chambre na zi pantalon na lati ozo comprendre mais pas mutu musu na sala ngote akwa bona ke linga mutu mususu mais ona zaka na ye na lingete omoni so baba nini l'opportunité bien ordonnée commence par nini. La charité bien ordonnée comme pas ma soeur tika. Tu vois maman na sentiment. Je dois rigoler. Excusez-moi. C'est qui hein? Bah c'est que ça là moi bien hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Soi-même, on comprend. Donc faut ko bandana na muto yo zaka na ye. Ce qui muto zana ye, ozo soutenir ye après pe libanda, o soutenir pe mutu mususu. Eza kwa to anu na parler yo kufanzala mengana na mbongo na ke kaba place mususu. Est-ce que yo sepe anonso yo kiam? Yango nazo rappeler le moko vraiment a petit message moko sur la charité. Je vous rappelle na sala ke mission moko la fois dernière hein. Bobenga ke belé merci bandeko tout basungi maman na biso na Viviane. Na profiter na lancer message moko. Maman Viviane merci na bosungi vraiment. Jour azo mo peut-être to roster caméra mais regret moko ezali ti jusqu'à présent maman Viviane azana sika kola la te. Ezali SOS. To sunga maman Viviane maman moko vraiment c'est une mère azana maman lokola boti maman aboti yo. Alors souffrir sérieusement azan hôpital ba chinois kangami pona makoki na ça que mission mon net il y a bato pas souti basunge n'habiter un message pour maman au bazo souffrir bazangi aide na ma famille. Ouais nga na sepela surtout na bana poto o bazala na souci ya bande ko na biso o baza awa souci na biso quoi. Ça dit ce qui likambo moko ekomeli bango o eza que journaliste a passé message soutien zangate omona ta 3 personnes zamba obeta mutema na bango omona abimisa 100 francs na ye abimisi pena 100 francs na ye et depuis muntu wana azana problème moni surtout ba mama talaka azapesu mwasi donc ba mama bazaka na pasi wana penza et puis ba papa pe baza o bazaka na pasi wana ça dit so ayoki akokanga mutema temba moko il faut asola moni ndeti ba mama motema malamu o pesa pe numéro mama ponde to profiter pe to sa l'émission boye et ça pe na ba mama o tamsu balingango ba soutenir ngape ba ko aider ndeti ba mama Brenda Kassa mama na Prince moni Louise Kafwa en direct de London donc baza batu oyo o bazaka na souci ya ko soutenir batu Elvira Anita Suzy Susanna moni Pams Rosette ndeko ya Ricardo Ornelli donc baza batu moko boye o bazaka na mawa wana ya ko soutenir batu ya kolandela penake ate muto nini kaka elo niezo tungisa zo ata mwa 100 francs na ye ndeti na Allemagne Beni Monsolo Nina Ninel Samuel Yoka vraiment Audrey Nzola vraiment message
aopesa numéro na suka so bobengi ata mama ata na message ya pamba ata lipa ya pamba ata bien matériel. Et puis azo bima hôpital nanu pena biki makasité manque ba moyen famille ezalité place à confondre des athées vraiment tout sungai ko sala très bien. Merci papa Maswaku, j'aime vraiment comme ça aux artistes tout le monde gozana muté ma prenait à bateau. Alors papa Maswaku, état civil célibataire. Moi mutu moi pembe na zana muté. Occupé. Sozo kanga longo bwani. Voilà ndela ngote. Sabi papa Maswaku pesa madame Kombo akiti mutu. Na pesa madame Kombo. Pesa Kombo. Moi mbote plutôt excusez, pesa mbote na. Nanga na pesa Kombo So sakana ki na pesa madame Mbote. Bosuku akaka boye. Na lela effort. Kasi to sango boye. Yo tanga kuma madame nonga pena tanga. Attends, comment madame Nangai? Elle s'appelle Charlotte Nzumba. Maman Botingai. Madame Nangape elle s'appelle Elisa Mangani, maman Botingai. Ngane na sérieux. Il sérieux. Papa Maswaku, mot de la fin pour cette émission. Mot de la fin, c'est 2017. C'est-à-dire bandeko batala rabiso bopesa nga chance. C'est-à-dire nde bo mona kinga na 2016 déjà ba pièce nyonso oyo ekota awa ezala na esepelisa epa ya mère na biso nana takaza hymne national même na Top Vision na Yves Lubamba vie na ngai même na place na chaba gag na ngai jusque là nanu na pesipe na tu as invité au na EHP Media li solo en solol o te solol boss nango ko monena Edo Amani Production so papa moi Playboy boss mon boss soko sololi on te solol eza gravité eza nango gravité mais eza li solo. C'est-à-dire nan na pesi place au bagat nangé kotate ce qui est commis déjà prêt ndesco dans sa sous émission ko yebisa ba fanatique balinga papa Maswaku désormais à part ba place mususu biloko o eza yanga bo bandola nanga place intel moni et ça la bien pour nana batu pena o babisinga Maswaku créer place moko boye o eza ke mutakoza la lamuki na tongo boye ke bana biyoko kapé ezani ke bana batoli to pe ko bo mape vision mauvais te bayoka ka lito observer pe to ya bien ozo yoka après ko yoka ko tchana pratique eza ozo trier otali o eza ya bien te o eza ya nini nde o. Alors quelques dédicaces et ça moi bien quelques dédicaces c'est ça que je salue d'abord muto o asali kengana yo to kutana lisusu lelo Aristote Kitambala place aux arbres mbote belé moi batu babi depa bandaki ka chapeau natira que pour mikolo rouge boy laxinine rouge boy rouge ça non va lambe coach yo pour la tire bon pas de problème makasi boy problème ouais na zone classe en tout cas nga pena hôtel la makila bande on a pché tangena este ya on a sala ni la moyo bambote belé bo excuse ngai naza muntu so natangi kombo note c'est que o so la ngai bien te tam suspeka obli désormais na ne 2016 na bando boka batu fort okosenga pe libanga opesinga pe lote na boaki na ngayo désormais j'espère à part ba pièce on a tourné wana ba pièce mususu bando ya boyoka pe papa Maswaku pièce bandité suka na boaki na ngate on a nino ziba choc belé non batu ba comprendre valeur à musa na bisoté omoni nde to tourner boy théâtre za souté nde za ki liboso oyo tourner boy ba pesi $200 ba pesi $100 eza souté. Ça dit, tant que comme autant à combo, il y a batu, oyo to lobaka awa, quand même faut pas comprendre rapé, muto a lobby combo nanga.
Sokepa, je crois pas Sokepa Igwe de la forêt. Tokepa Venebiso Jibem Piana. Tokepa de Plichou. Oebiseka Boakanga Kabo, il me participer à ta implice na art na été. Au soutenir Yata ne loroté. Ni conseil, ni ne lokomoko, molinka babuakao. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, désormais, si vous avez une pièce pénée, bandeliti souka na bois qui ote, que c'est dérangé te. Hein? Les lois attendent sous dernière dédicace, on a sous bois kabatou. Hein? Bon, on a nous. So, dans la liste, c'était vraiment tant pis. Bon, vous comprendre, nga Aristote qui tambala na outil déjà, Edwige l'homme ya maman na lovedi, hein? Ndeko ya po di kelo, bana ya mame mili bo ya mal. Brenda Kassa, maman na Prince, Louis Kafwa, Benny Monsolo, en direct d'Allemagne, Mima Esther, en direct d'Italie, Bambote Bele, place aux amis Mester, Bakalate, Panam, Janina, place aux amis Bambote Bele, moi c'est Pembe, Audrey Nzola, la patronne, elle la patrona. Bonne année, na bino nyon sur place pour Ali. Shana Hiroshima, Shana Hiroshima overdose, Riti Lumbe. Moi c'est à Tonda, place aux Abambote Bele, Nina Ninel Samuel Yoka, Amelia Waku, Maman na Delia Ngoma, place aux Bambote Bele, Bibish Matanga en direct des États-Unis, tous en de Caire, Zalaka, Nande Konapso, en hôpital, et ça la bien ma cache. Oui, bika passe comme la rabiso, mais Zamba sala abiso ba grâce et les kakanango. Fatou Kamara, mokonzi à Derby, na Angleterre. Fatou Kamara, Bambote Bele, place aux Ali. Emmanuel, la femme du maréchal. Mikolo Batosi Kakak. Emmanuel, la femme du maréchal. Mabanga Sikeye. Sololo wapi. 2017. Mon libende déjà ça va. Nzamba Ochalo. Bon, tu continues na banga. Nzamba Ochalo boko bakalate oyana ngo. Tu comprends? Toi bana elaka. Auto singa ki année ya 2016 Nzamba pesi donc 2017 et ya. Wana mama Nzambe. Ba Holanda ngati. Emmanuel, la femme du maréchal, ba wana baza ba parents, mobile ne peut comme Emmanuel. Moi c'est pe Emmanuel. Vous comprenez? Place baza Bambote Bele na bana na bango, Rodney da Cruz, Edney da Cruz, na ndeko na bango Vigardi, Rokengeza, Vigardi Rokengeza Bambote Bele na Tina Chabu, Bambote Bele na patron na biso site. Edo Amani Production. Edo Amani Production, hein? Edo Amani Production. C'est-à-dire qu'on contacte Papa Maswaku, Ezaka Kobeti, Code Mboka, 00243 89 16 800. 800, c'est-à-dire, au Tchepena 8 00 après 35 Nasuka. 89 16 800 après 35 Nasuka. Donc, au composition, on a naza déjà activé. Puis, nous avons une hernie sur le to solo là. Merci, Papa Maswaku. Bambrière, je suis désolé. Merci, Papa Maswaku, vraiment. Honoré Ngamakasi. Merci. Vraiment, nous sommes arrivés. Tous en flat. Flat, place Bartiste, c'est Retrovaka. Comme flat, Nabiso, Aminata. Caroline, tous en Lemba, Avenue et Poulou. Avenue et Poulou, c'est-à-dire, Mototo, Alingaya Naye, Akomela, Baroyambe, Kitoko, Diana Molechou, en direct de Canada. C'est pour ça qu'on a dénoncé vraiment une mission côté pour moi, beauté, flat, ça moi bien. Diana Molechou, en direct de Canada, Rolly Mole, en direct de Londres, Bambote Bele, place Bozali, Papa Maswa Kouyeyo, 2017. On a Ekwaranga. Non, c'est le micro. Bien, pour moi, on a remercié Moto Babengi na Kombo ya Evariste Tobe na kati Angleterre. 52 ans na kati Angleterre, babi vient na ko gifle anglais mo mbaté ça ngolo monté parce que peut commander anglais Evariste Tobe. Venanga motema. Evariste Tobe. Asa pasteur.
Akoka sentiment Evariste tout. Yo kelengo wapi vraiment. Lux Pereira, Thierry Kimfuma Mazantomo, le véritable garçon Schengen. Balobi, mobali moko mbinga, yepena me mabaya, tout côté on a resto, Total ASDVD Makaya Akutagawa. Un chroniqueur professionnel dans une chaîne sur YouTube, EHP Media professionnel. Devant moi, un caméraman professionnel au nom de Dercy, Louyon Tika entre ses deux mains une caméra professionnelle. Portez-vous bien. Merci Louyon Tika. Nani? Dercy Luyantika. Bercy. Dercy. Bercy. Dercy Luyantika, papa. Ah, Bercy Luyantika. Bercy. Merci Luyantika. Portez-vous bien. Naomi Walo. Moi, je m'appelle Akutagawa. Bye bye. Apita Bodo et le Basaïsaï, les grands comédiens. Bande Kunangani sur poto, j'espère. Chuchua papa yandi ya imekuisha. Mikolo na osa su comédie tena imbaka banjembo. Po batu nyonso baotala bagag nanga na suka po banuza mwa bonus. Muta kusalisha yo ye wana kulia ndoki zobe nzambe nanga. Muta kusalisha yo ye wana kulia ndoki zobe nzambe nanga. Les tueurs de vendredi. Bande kunangai eloko kamwishi ngai. Mama moko tuzalaka na ye na kwene biso awa mama wana azana zemi. Mais pendant moment nyonso alingaka sokola bilamba abimisaka bassin na balabala avandi boye mona panzi makolo aza kusokola bilamba. Tango aza kusokola bilamba wana orke bana bayaka pe pembeni wana baza kusakana. Tango bana baza kusakana quelques minutes atala kaka mwana moko esa bimaki na ya bandi kubeta batu makofi. Ye azaki dibe pandesa kusokola boyoke mwana deja bimi akiti angulumi atelemi abandi kubeta baninga na ye. Sikoyu batu nyosu ba mama na bango babimi bana nyosu ba mama na bango babini babandi kutuna mais mwana yasa kubeta bana na biso mama na bango aza wapi? Baluki mama na bango baluki mama na bango amona nite. Batale boy zemi muntazalaki na zemi kiti mwa mukie. Batu niye mama. Mwana oyo yo mutu boti ye mbala moko za kubeta bana boy atala lubi ngana na boti te atala boy zemi kita. Seke za mwana oyo. Yo oza techa ya kangiye na mutu akoti ye na kati ya zongshie. Bandeko mwana ngo abota maisote abimaki morne po azonga na ndenga mabe. En tout cas batutu balinga papa maswaku bolanda kaka ba pièce na biso tozocha et puis WWEHP Mega Media. Bokanisi Mega ba crédit. EHP Media meilleure chaîne. Bon rester connecté. Batunya su bakoka sentimate. Bozala connecté. Na ba oyo pe bazana et lokote. Bozala connecté. Je vous aime beaucoup, Stéphanie Kiele Azwanga, Zonga Muntu. Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media Chansi Amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media EHP Media